natalela moto te obelese Masia o natalela moto te obelese Masia o ngana luka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asalaka ngaina belela kaye o nzambo yo ngaina belela kayo shwa Masia o tango maelesi la kana belela kaya weo papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka ye Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalela kanzambe soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo natelelaka moninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto ya mokili akoki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu mobondeli na ngai Zamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele Yesu kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alleluia ya otonda malamwe Alleluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai kutopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata bandoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai tolobi mila lobukwa mwasi dimina lobukwa mobali nakobebisa mateni na maboko ya bangu na ngai yawe mama yawe saba ote na ngai awelaka ngai yo ata lelo bapasi mituni sezingi bomoi na ngai na banga eloko te po ete nayebi yo kosaka te opesa etina na lipamboli ebila moko na biso kutu Dawida loba uta abota makino wakola nanu amona te moyenge bene atata bana wata bakitani na ye ata elaka eumeli na yebi ekoko kisama yawe oyebi Cause
Merci Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur mon Dieu, dans le groupe Salut Bessoula. Pour le roi Bissou Kandaku, le Seigneur mon Dieu, tu as permis, Seigneur, à ceux qui s'appellent. Continue de permettre d'être ainsi dans mon groupe Bissou. Merci. Merci, mon Dieu, encore le plus, mon Dieu, parce que tu continues pour la mission en santé. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'ouverture. Seigneur, merci, mon Dieu, à visiter sur le nom de Jésus. Nous allons la permanent. Et le sang de Jésus, je crois, est avec mon Dieu, à purifier les vies avant notre arrivée. Qui a le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Au Géranion, non. Voilà, Jésus. Tiède monga oh mon Dieu à la contrôler par la nous sommes l'état ah mon Dieu à la indépendamment la volonté de la vie que l'œuvre de la chair tombe et ta divinité opère éternel mon Dieu un grand service au milieu notre sœur mon Dieu mon roi éternel mon Dieu te remettre encore entre tes descendants solo là pour nous kamera likanisi kaka pona bolongi ya likambo zo tumisa ye sunga biso na nzela molimo na yo makanisi te boa Kristo to bondeli amen. Bonjour ma téléspectateur na biso, bonjour ma nyonso oyo basabona na Via TV Monde, Via TV Monde chaîne nanga, chaîne na biso, chaîne na biso nyonso. Vraiment Via TV Monde la chaîne na biso nyonso, sans exception, tokota la biso totala to s'abonner massivement et vous allez biso bien. Voilà, les loto yé lisusu na émission la biso car ndenge émission la biso to bita masolo ba SOS ya ko plaider pour la balinga ya ko sunga pe bande ko na biso. Voilà, ndenge ka biso la biso to solo la ba téléphone to bi to sunga ka bande ko to botani na bangote. Nzamba tia biso na bande ko epele. Nzamba bota biso na bande ko epele to akela biso na bande ko epele yango to so beta biso ya mama bibi. Toyesu kotala mama bibi na biso mama bibi na bino ndenge boso bengae toyesu kotala mama fi aboni mama bibi na biso mama bibi na bino na ngai tongi to ba santé na ye to état santé na ye elongo mama bibi bonjour mama lelo tokuti na lili lelo tokuti na tricot to éviter et bien le banini yo moko la tricot problème exacte to santé ningani biso. Santé ngingani isusu te. C'est ça la rabiso ndoto que non ma dit ndetse langue melangeza. Ndetse langeza lui melangeza nango te. Voilà. Ndenge nini totika ki état ya kotunga place wana. Oyo banda kolumisa mai wana tolobaki tobisaki bandeko na yo oyo baza mosika bayeba kende kona bango mwa lidusu wana moke etikalaki batonga yango. Ndenge nini komoni yango sikoyo eske basi batongi bon les jours wana kuna docteur ye moko docteur ye mokolo hôpital ko nasalaki na pansement ebimaki makila tellement ebele etikali eza boye pota etikali boye sikoma libisu moko aza na kati ya pota wana aza ya mokie ye mo docteur ntango asala pansement ezobimisa makila ebisinga ya pota ezokende nango na kosila pe en plus alobaki faut musuni moko evimbi likolo ya pota alobi wana lokola evimbi atuni moko tuna la vimbi sango bola ese nzambe mutapusango libolo alobi yango nde tokokata yo otodibisa wango na libiso wana moke po ete mai ebima lisusu te po esa mazo na kati lisusu yango jour wana bisenga kutu kolia te na lie kutu te po bakota masali bato bakata kamoko koti awa mama yango sur place wana te mais à part wana est-ce que ayo ça la sous pansement alors ça la lelo sous pansement lelo ça la pansement lelo ça la pansement alors qui peut tout akutana yo bosuli oui toza awa lelo toyepe tokutana naye tosolola naye parce que par rapport il y a bébé où il y a pesaki biso on dirait comme la souka toyoka biso surtout naye qu'est-ce que va pas et là on est sali que 2 semaines nango lenga pesaki biso tout monde a que pota esilité nzamba zanzambe mokolo wana to apesa biso ordonnance to sombaki bakisi parce que la pesi yango na mielaki yango ye moko mpe susu lobi lisusu abakisenga su karton moko wana abisenga su na miela
Ok, parce qu'en réalité, n'est-ce pas solo là, médecin, mais ça te droit au somatisme. Je crois que tu as qui t'a c'est ce que tu as qui a carton, le traitement nuance, n'est-ce pas la kimbo. Si koyo, n'est-ce pas est-ce que si on a eu capota mukosa, est-ce que Maya on est du macaca, n'est-ce pas bandai comme maliposo, ton dingeni, parce que le solo là c'est au moko, a eu un médecin. Et là, ils ont la maman bibi boy, non maman fait pas côté mèche. La place où ils ont mis ça. Est-ce qu'on a mèche ou on a pas côté ils ont la mèche pour que ça approprié. On a côté ça, la mèche pour que ça côté ça raté. Il peut azana moi le bibi tout son za masula côté de la semaine prochaine. Est-ce que ton dit mabatonga tout c'est la mèche on a hier. On a ce qu'on dit comme moi question moko et surtout une sélection de questions que sur la papa Jacques. Est-ce que la proposition on dépose ça à un médecin à ça la la photo bon toyo quand on peut se les autres en ça c'est vrai ndenge nyoso mona kotanga wana ya liboso ezaka ndenge moko na sikoyo to ndenge te ya liboso banda kotangibele andiso la bina lokolo sobi no sobi ok mais sikoyo komi soko bandi omoni teka dessert ok ya pota o etikali zotanga ma mais ngama na daso na soko sana kota mo germon ni ça va germon na kati koma soko na senti en tout cas ça va. Pourquoi tu as ça va germon est-ce que va le bailler noter que ça m'a bien pour la photo te germon ba mo ba yebisa nga question wala na jo germon pe na kati il s'appelle ça va et puis voilà c'est bon donc bon ba ya ça passement ba ya okuta sous pop que o sokolera ngote yango pesa solo yango pesa la ke pota et ça la bloco et ça la na fufu là ça me fait d'abord monsieur mais si ça malade yo ya au salle théâtre ko c'est qui ça bat parce que la moni pesa ça va musala et au salle ça la fufu là yo e fufu mo na fufu là kasi fufu so elali eumeli mingi na sani ebota mbungi mobu mbungi ane sokoka solia okorata voilà donc et ça me la vitamine ok donc tu sais la question là sur papa Jacques tu veux côté la maman bibi na kanti mo monde de tokuti ça bien et tout mais pour la proposition à maman médecin ya maman médecin on te sonne qui na ya ça na photo à propos ça le bi ndenge au débat tonga so ba tonga et kokanga et ko risque mai wana e bima to mai wa eza stabilité ako ayebi ta lobi abi bani bisala na ko la kisa ba o musala te ba on ayebi déjà musala na ba on musala mais eza pe musala na ngai eza ka lokola ko sungana alors ba kokotsa ka mesh wana mais ils ont ba mesh les approprié pour nous sa place wana alobi andimite ke biso tozala et koki kozala mais tant musu biso kokozala moi ndeko obika ndetsala ba deuxième qualité na moi troisième mais yesi ko andimi ati de la biso en semaine prochaine au moment ndeni to proposer médecin ou to ndima batonga na mabibi et tout wana or ayebi singa soki batongi même basinga ezali et continue obimisa mai po malade eza na kati et continue obimisa mai alors soki ezobimisa mai na basinga wana yokisana ke basinga epoli soki epoli ekokopesa susu infection je ne sais. Merci, je pense que l'économie sur Massi a sa raison parce que surtout ça a vu la Kinshasa eza na bato ebele bafufu mpona kozanga na suite mpona kozanga olandela omoni bayena moto na kuta liboye tolandela aza te ebimoko na biso so bapesa ordonnance ya liboso baprescrit 7 médicaments bosombi 3 batino deuxième ordonnance bokomi 12 bosombi 4 oyaki maladi na mona komi na problème donc assister sous minité alors assistance na ye déjà de loin eza bien benga otoloba akolakisa o mosala te c'est vrai mais moto akoniye te ke médecine ya libanda bazodéveloppement de jour au jour donc biso o babiloko wana eya yosenga so à 30 ans ba 35 ans peut-être monganga mpe akozala mo avance eza koyeba eloko moko na médecine à partir ya ka ya mabibi donc azala nango c'est bien atindela biso yango tokosolola mpe na monganga awa
lokola ye moto aza na malade ye moto ayebi ndenge nini azotraite ye donc bato kotalaka ndenge tosola na bango mais c'est déjà bien lokola côté a évolué c'est déjà bien en tout cas merci beaucoup encore une fois tokozanga jamais tokocontinuer jamais féliciter l'initiative de ma vie, il y a pour ça la nouvelle vague éléphant association. Merci beaucoup. C'est là, ça là que non, bande congolais, babi malaka passe na bango, na kotambula wana il mon équipe mon ça là toujours kodiata diatara ko to komakaka. Merci beaucoup. Nous savons que ça c'est une étape. Ils avaient besoin deuxième étape les alliés. Donc je sais qu'ils sont prêts. Donc la décision dans le qui est ce qui tout le monde a beaucoup de aussi vraiment tout ça d'accord na bango bazaba congolais c'est une communauté congolaise qui est loin vraiment nous savons que mon tour avec congolais a toujours déterminé voilà n'a pas signé n'a pas problème n'a sur le but quand ensemble en casse vraiment tout ça dans les produits biso le côté ils ont qui me loboko wana andeko bayoka mo pasi na mo musika sokoza pembe oui bazoka mo vraiment parce que mama ngamo ko bazo bisanga mama via siko lobola toza na mapota oui et même mama bibi lokola ko mo na suka liboko siko tokosala nini ko le kapona loboko franchement une autre opération et koza likolo ou abinga na médecine c'est pas grande chirurgie donc il faut vraiment un médecin spécialisé pour que passe à l'effort le beaucoup il y a des bibi ils ont amené à Rosalie vraiment merci à Pino donc merci tous mon la caméra tant que sur on a pas tant que sur le déco donc on va merci parce que ma nzamba pambola amen nzamba pambola bango oui nzamba pambola bango parce que quand tu as ya mutu moko mona ki mutu moko yebite ozo okoti likambo na ye lokola ndeko lokola moninga lokola sœur parce que kama mama bibi biso tomonaki yango toyoka pasi tolela bandeko ebele babengana bana pasi na bana mibali bazolela elongo na mama bibi vraiment nzamba lola apambola bino ndenge kaka bokanisaki mama bibi ndenge kaka bokotaki likambo ya mama bibi nzamba lola akota makambo na bino nzamba lola akota makambo na bino moko na libota na génération ya bana nyonso vraiment nzamba lola apambola bino mama meta toye komona likambo ya mama bibi tokomi na moma oyo mama bibi kala mingi te soki nzamba alingi azobima awa tokende kokota likambo ya liboko moi réaction na yo mama meta moi réaction na yo ya mokie merci maman ezakake tokumisaka nzambe tozokumisaka nzambe vraiment ndenge tobandaki na ebandeli ya pota ti tokomokoma na suka ya pota en tout cas tozopesaka nzambe merci elongo na bandeko oyo bazosunga mama bibi tozopesaka merci en tout cas mpena akomi na eta moko ya bien mpona bapota tikali mpena mwa libusu mokie kaka na likanisi oyo mpo mama vi yauti koloba mpona ndeko aza na poto mpona meshe en tout cas likanisi wana eza likanisi moko malamu en tout cas vraiment tinde yango ekosunga mpenza makasi ekozala vraiment bien tikali kaka loboko te tokokende mpe na kotala loboko bayeba soki osala ndenge nini toyebi ke elongo na bino na biso mpe na nzambe likolo na association mobimba nouvelle vague toyebi ke opération loboko esalama na kimia en tout cas merci beaucoup merci mpe na bato nyonso mama apambola bato nyonso merci beaucoup mama meta merci mingi mama meta nzambe alola apambola mpe bino parce que tozosala sacrifice na ntango tozotambola boboko okende mpe bakope mosusu bokoka mpe kokende kosala makambo mosusu efuti bino mpe mbongo me bolobi tobandaki na yo yawe nzambe tokosukisa na yo yawe nanga donc tobandaki na ye tokosukisa na ye na likambo mama bibi kino na suka. Bonjour papa na biso Mobango, pasteur Mobango, bonjour papa. Moi le bamouké par rapport à la réaction, il y a maman Bibi et puis na
loboko ya mama Bibi. Franchement, merci d'abord dans Nzembo Victor. Bonjour, si tu es dans Nzembo Kalora. Nzembo, il va m'expliquer l'église. Il va protestant, je crois. Ah, il y a la bande la protestante, tu parles. Là où il voit. La bande la protestante. C'est bien. Bon, j'allais juste ajouter par rapport à Ndéromaï Landé Autoloba. Ndeko ya poto, vraiment, toko yebise moi à réagir. Et quand il s'agit à Mèche, à Tinango, c'est compléter. Nous, on doit proposer. On ne doit pas imposer. Il n'y a pas le baki, je ne les impose pas. Nous avons imposer dans notre ménage compléter caca. Voilà. Parce que nous devons courir vers la solution. Il y a quand même un solution. Mais par rapport à Kota déjà, à niveau de commis, on peut dire déjà gloire à Dieu. Parce que changement est là. Et puis, dans le second degré, comme on a le beau qu'on a eu, franchement, ça fait très mal. Moi, même petit tour le babo. Soit mon trop tard est illuminé. Trop tard est potaté. Mais au tout le monde a pris, c'est le beau. Parce que moutoumon côté à mon côté. Mais le beau, tout à zone. Très bien. Pour ta toute cas pour l'accepter parce qu'ils ont les autres à moto, ils ont avant. Mais le beau, ils sont visibles. Ils sont très visibles. Plus important au monde, ils ont la cicatrice. Vous voyez? Ils ont déjà opération, ils ont été ratés. Alors, l'objectif de la vie, c'est la sensibilité aux animaux pour résoudre le cas. Il y a beaucoup. Parce que ce botani, il s'appelle bouger, mais nous sauter. N'est-ce pas? Eh, Bibi, nous sauter. Vous voyez, le beau est à beau. C'est-à-dire, pardon, maman, Misapi nyonso mama Bibi et bougerate na loboko. Misapi oyo liboso oyo mibale oyo erataka na libende evandaka bien te parceke po akumbama te me baningani bakumbamaka kosuka kogumbama mpe kaka pomme de main na ye mpe akanga liboko omoni ba pomme de main tia pomme de main gizwa pomme de main na ye na Didier pardon. Oui, allez. Maman Bibi, possibilité, ils allaient à Rochaboye. Oui, voilà. Ok. Oui. Ok. Et puis là, il y a le beau, on est dans nous autres, pour dire papa bien sur le beau. Voilà, donc Lexi Penza, pasteur à la raison, ils ont opération ratée. Voilà. Merci beaucoup. Oui, papa, continue. Oui. Et c'est ça le plus grand problème. Les opérations m'ont ratées. Alors, on doit réagir le plus vite possible. Pourquoi? Parce que bon, la livre dont les choses évoluent, on peut aussi risquer qu'il y ait un peu dangereux. Là, c'est vrai. Mais ce qui doit réagir, tout se rattraper une erreur commise dans le jeu d'opération, on peut encore sauver le Ronabiso Bibi, pompe de main dans les zones normales, parce que si les arbres, ceux qui battent les bendines dans le beau. Parce que moi, je prends ces arbres au monde, avant le beau raison, le beau, l'exemple mécanisme. Bon mécanisme, ceux qui déjà raté, c'est-à-dire position où est coûte à ceux qui raté et tigali. Ok. Vous voyez, et tigali. Or, il faut bazonga, babande l'opération, basa la répé courant et zongi, circulation et zongi après, battre les bendines, nous c'est une bonne. Ah, on est tout le temps à film en robot. Si, vous voyez. Nous avons la circulation normale, les pouces, l'index, tout est quoi dans le format où on va la ligne. Et puis, pour le beaucoup, et ça. Et ça possible. Et ça possible. Par rapport à l'expérience, moi j'ai mon petit frère, même grand sœur Nanga, le Kolo. À Boukana, le Kolo, Moukoua, on a où est Boukani, c'est-à-dire on a où. C'est que la tienne Moukoua. Et quoi? Et puis le mécanisme. Excité, tant que c'est le bon mouvement, après un plaquage, on dit quoi, ciment, après venir la position normale. C'est-à-dire, il est possible de réagir, pour rattraper le beaucoup, ils sont normal. Il y a un gros tout cas, les arbres, bateau, on a mis tout le monde a été attaqué des scènes de redessiner. Ils ont mis sur ce qui est possibilité, de rattraper le beau comme maman Bibi. Je crois que Dieu ne manquera pas de nous bénir parce qu'il continue toujours à veiller sur nous par rapport à un acte de poser et puis à la contrôle à ma foi. Alors, je ne pense pas que ces dieux-là
peut manquer de faire quelque chose parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils de l'homme pour se répondre. Il est juste fidèle par rapport à l'acte de Posaka. Fidélité naïe et qu'on rappelle un jour souvenir. Merci beaucoup, pasteur. Merci vraiment, c'est profond. Merci Milia Paris, c'est moi le Lobamoké par rapport à l'union par rapport à l'Andégonabiso Bibi, par rapport à Maman Bibi, tu as besoin de cela le beau pour yo au côté de la société. Parce que bandeko balobaki, basi ba koti likamuna yo. To koti yango, to kokene nango tina suka nangolo nzambe. Tozo lobango po mais tozo lobango po bandeko na biso balanda ndenge nini likambo ezokende na kati tozo se comprendre. Biso tolobaki déjà na yo société. To boy souci et que le musika na kombo na Yesu. Merci beaucoup. Il y a Paris, moi je suis sur ton cholo. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Maria. L'évolution de ces maisons de Makassi, c'est une évolution de la Bibi, l'évolution de la maison de Makassi. Mais aussi, on a tellement. Pour la concernant l'évolution de la Bibi, Fama et Samalam, et de mon hypothèse au Kenya. Mais aussi, on a la maman, on a quoi, le qui na makamamesho pour technologie ils ont évolué tout le monde que les dessins biso awa azokoka te non mais tellement mayele ezalaka il y a Paris limbisa ngai to le bate ka okoka te po esika to ruti na esika to komi asali musala na ebandeko modèle ba poto ezalelaki na éviter moi les douce wana kaka nemte comment compliqué biso ya mukie wana ka soki kati mai vraiment to kene verso bien na vula le but que azokoka te le but que ndenge ya mayele maman le but que ninga bakse mayele ya mesho wana ça bon donc le but que azokoka te kokoka azokoka bien mais mayele ba sansa pe mayele fona très bien à côté de ce match, on a retenu la vision pour équilibrer noki pour te kota na musala makasi pour te tirer na moi ya le beaucoup ya ma bibi. Donc vraiment je dis qu'avec effort il y a pas de nuance oyo base o bazo kota le kama bibi. Na effort il y a nzambe effort kaka biso ne oyo bato nuance oyo bazo tia ma mok muke pour na ko ma bibi. Na dit que to longa pour na le beaucoup parce que ekosimba ekosimba pour la mona déjà mutu moko ba vie na bité atina déjà beki pour la maman bibi oui to teki déjà ko za ba beki na agence le baki avant to ya nango il faut to mona na que maman bibi abini awa tant to zo que l'hôpital a le to ki na ba mais to zo ki déjà ba beki vraiment merci mingi maman Karine nzamba lola pambola yo ko to lobina tanga kombote nzambe unoko lekani libisa. Voilà donc merci mingi maman Karine limbisa yo kutoloba ina tanga kombote mais elekani munoko yo. Voilà merci mingi tozo ki babeki tozo ki en vraiment ezana ndaku tozo zela sonzamba soni biso ndenge ko bima maman bibi tant tozo ki ne pona le beaucoup to mais maman babeki na ye poto yebike ko bima na ye kuna ezali kambo mususu. Merci beaucoup. Voilà il est loba que maman wana aza déjà na idée aza déjà na bolingo ki bibi asa nini atambola oui donc voilà on a le bel likambola donc sopé tout ça na kondi marqué c'est bibi ne aza awa fallait atambola donc effort na bino et ça la biso vraiment et c'est makasi mais là pas toujours le baka vraiment ya solo ndenge na lo na zongeli papa Jacques le ba mo ba que congolais ya solo ba que congolais to ngani te wana kuma pe na zokotela mo biti congolais to ngani na effort on ne sur ça là bibi ser bibi te bo mona été mais bozola le pongiti tant on nyonso ko tout na ser bibi ndenge ni vraiment nzambe a continuer ko pambola bino a continuer ko sunga bino vraiment to continuer to si samsana biso to kinango ti na suka parce que kalamingi te déjà ça sous musika te pour ser bibi pour to comme déjà na le site à porta na zomona déjà elonga ezali to kende to memaye ti dans le beaucoup comme cela tozoa elonga na biso. En tout cas merci beaucoup na ma vie merci beaucoup na association mobile la nouvelle vague de fans merci beaucoup na ndeko nyonso ndeko mwasi ya mobali oyo vraiment azokanisa pour na ser bibi nzambe a continuer ko pambola bino. Merci beaucoup ma vie. Merci beaucoup, merci à Paris, merci infiniment. Ndenge katolobaka
merci nzamba pambola bandeko nyonso mwa grippe amokie nge betanga me eleka nango apambola bandeko nyonso bazotya loboko na bango naza na mbongo te mama vie naaka na $20 eza mbongo mpona mama bibi naza na mbongo te mama vie naaka na $30 eza mbongo mpona mama bibi azwa traitement donc vraiment mama bibi azoluka ne ya ebele makasi te oyo nzambe apangela mama bibi papa mokwata mwa liloba mokie mpona makambo ya mama bibi simba na micro parce que oza mosika Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Vie, à Colomadaire. Et puis, merci beaucoup à l'association Mobima Nouvelle Vague. Pour nous, vraiment, nous avons essayé de faire des Maman Bibi, nous avons fait des déranger. Et Lélo, tout comme pendant la dernière prise, ok, Maman Bibi, pota vraiment et se refroidir et comme il y a aussi là. Et puis, je vais vous déranger, et puis, souka. Donc, pota vraiment tout ce qui est pas si tout ce qui est excusez, pas si tout ce qui est mot, et ça va rapprocher beaucoup pour ma sœur, Maman Bibi, Ndeboyeli, Niklette Kimbo, donc il y a beaucoup quand même toujours déranger. Et puis, merci beaucoup les sous-sous de Oatingela qui, Maman Bibi, Babeki, c'est-à-dire que Aza vraiment dans les canisses qui est à Potambola, Aza dans les canisses vraiment, des bisognos to souhaiter. Maman Bibi doit marcher. Donc, bon le matin, tu continues toujours pour son Maman Bibi. En tout cas, pour nous, vraiment, nous avons cassé. Mais c'est nous qui avons cassé les jours, nous avons vraiment que Maman Bibi a commis na souende na samba la Nzambe, na senga na Nzambe na mona serre na atamboli. Et puis, pas si nous sommes dérangés dans notre essai. En tout cas, je vous salue tous et vous remercie. Merci Maman Bibi. De rien, papa. Merci beaucoup. Mais c'est la seule qui me montre qu'il y a un arbre, tu mets mon tour. Mais quand même, papa, j'ai maman Esther, quand même tout, oui, maman Esther, exactement. Il y a peu de ce jour, ceux qui malades, moi je me montre là, puis il y a 5 jours, 5 jours, à ensemble. Très bien. Bravo pour te ligner comme bébé, ça t'est donné ça. Maman vient, on s'en a fait pour prendre la maman pour la soulever, maman essaie de mousser. Ah oui. On s'en a fait vraiment. Mousse en moyo, bon, tu vas qui y a. Il y a maman Esther qui sont les mousses, qu'on a là à l'hôpital, dans ma bélé. On a la ma bélé, bon, on a joué en moyo. En tout cas, nous avons vraiment à prendre la Youssouf, à prendre la Koleka. Merci beaucoup, maman. Merci. Là où on a eu, ils ont un mousse. Amen. Moi, là où on a eu, ils ont un mousse. À chaque fois, ils ont revoyagé. Partout au Kende, tu seras logé sans argent. Amen. Nengo ebi kopesa pongi ya bato kimia, nzambe pa ko ba kopesa pongi na yo kimia. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup, maman Esther Mousno yango. Maman Esther. Tolingi sukola la na sete maman Bibi alobi. Maman Esther ala la na sete. Maman Esther ala na lino. Maman Esther boye bandeko bayoki babi Maman Esther asa musala munena kola na sete. Musta yo yango na ndeko maman asombeli. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozota la biso. Oui, c'est comme un moment où on a un médecin, la maman Bibi, tout ce qu'on a eu. Aïe, biso vraiment la bozindo, nini ezolika, nini tokoki ko sala. Et puis biso, to même la proposition ya ndeko na biso. Oya proposer biso, a le bipé bien à imposer bangote. Ba yebi musala la bon parce que c'est to outil, to outil musika bandeko. Mais to comme pembeni moi biso wana ya mokie wana po ekangama. Mais quand on peut savoir une proposition, il y a des collaborations. Ceux qui vont le ceux qui vont le dire que non, on est basé que les autres qui ont déjà bien maman Bible autre chose que n'est pas soigner les autres ça qui là est belé. Portez ça bien, portez ça bien. Portez ce qui comme na makila c'est que ça bien. Donc vraiment mon collaboration to côté vidéo, il y a mon collaboration maman Bible monaki makila na pota batu nyonso na YouTube, batu nyonso ba na vie TV monde ba beta ki maboko. Merci na musala na yozo ça. Voilà donc tant wango écouter que tout un médecin na bino na biso to yo ke loko ni médecin akoye bisa biso. Merci beaucoup Dieu levé to ke et pas médecin.
Ah oui, papa, toye tokuta no susu. Bandeko tokuta ni susu na docteur. Oyo azo soigner papa mama bibi. Toye to solo ane susu toyoka évolution à mama bibi et puis to na papa soki to comme une étape nini. Bonjour papa. Bonjour. Oui papa tokoye baso to comme une étape nini na mama bibi. Évoluer bien, évoluer très très bien, en sorte que semaine prochaine tokoki kokanga lidusu. Ok. Lidusu est très propre, tolinga ko salango cette semaine, mais tout le monde qu'il faut tout continuer les sous na koma antibiotiques moko oya ko mela, mais c'est le col qu'on a porté c'est au niveau de fesses qu'on termine d'abord et on verra un peu deuxième stade makambo le boko. Ok, d'accord. Donc c'est tout, hein? Merci beaucoup. Nakansi Toyo, qui bisoni ensemble. Nenge médecin ya mama bibi alobi. Tozela. Évolution est très bien. À permettre un peu, meshwana mama alobi nabiso atinde la biso. Alobi so ki ezana ngo bien. Et ça problème te. Donc ezaka ka kosungana. Merci infiniment na bandeko nyonso besoin na biso. Toketo si salibanda. Merci.